Et puis la roloba pourquoi et loko nini oyo pousser bela kanisa dati et loko ngozani to yeba nebiso yebisa biso nebiso yebisa biso te loba na TV tele bana litoyi hein yango wana dati aboyi na ye aboyi na ye lingi na ye te akoka ngo te asala yango te amwa moke akoka ngo te mwa batamisa na biloko baya nani oyo akoka ngo te akoka ngo te kandi se kasi epuis dati alobi soki otindika ndo otinda wana ntongo koya turo bavose kobima dati kobimisa te bafote kobima epuis dati aya alobi mbala moko tala omonake eza bitumba oyo mwa moke abeti mokolo esilaka te esilaka te soni to dati abeti ye toro taka dati pétrole ayesu na alimete asali na pesi dati na ngai eza bitumba oyo mwa moke babunda mokolo mwa moke abeti mokolo soni atikaka bitumba te bofinga dati elongi mabe oyo motu lokola ngombe aza kitoko eza problème te essentiel aza mwasi azali mwasi amaya mungwa te différence yango wana ya ye na bato misusu etokena na temps normal ntango dati alobi dati elle n'a pas insulté mais tala bango bato eza solo makambo te ape makambo te solo obi ndako ezaka ape na enseignement te na nsima veni ya la zamba ndako wana biso koti nga nakozaki na chambre wana désordre oh nakoki risque tournage tournaka na changer lamba o chambre nini oyo dodonga akotikana sokota chambre nango osepela mbetu mpenza bona ya mbetu mpenza royal oyo bato babetela ntango babetela yango ntango te soki te bokokende kasi siko nga avandi awo okendaka na ngai ozwi image omona bato baganga tata ozolanda désordre kaleso matetelemi kuna omona abe kaleso ne eza couleur mama e rouge jeune jeune kaleso couleur rouge te mobali eza bagwa mobali te oboyo mpwani te eza bagwa mobali ne omoni nzambe nde asala biso basi eno biso basi omonyo mibali epuis nazoyi biso bela soki ozotika bambwano te na obete beso papa désiré awa papa désiré ya pointe noire abala kuna akima libala kokisa basejour abala te ya koiba magia après maman major ngana obeto solo ya 2015-16 akenda libala bazala na fimiel bazovanda le royaume na commune na Mvuvu na maison communale à Mvuvu mais côté pesa Mvuvu na hôtel le royaume oya bashiko luango yakoloba okota libala te pa vie nani oyo oya ka obalo vie na biso na vie désiré ya muyobi oyebi yango bien kabona loba mo faire témoin bato na boko tu témoin ba yebi OK mama vie désiré loba alela ka pona mbongo na ye ngozu na ka to za sola na bien na bino ba vie désiré bien azala kaka do azala kaka do na tuna ko keso na la muso ke no il faut tina mbongo bazo kuma la fantanta tina mbongo zo sama ta libala zongisa okima ka libala puis ye bizali na ye akiye ka ba homme marié to mbala mwingi nga moko na betele kopi ye mo asenga bo sola na garçon la sanga pe oyo ngabi ya sola niko azara wa nga bo yebi gazana marocain à la Maroc ça numéro né nga junior na pesi abisanga $100 donc après ba moi ba benga pe amitana zata na saketa ça ba mingi saketa ko solo le garçon en France mon na le bo yebi pour ceux qui a meki lobi na ya na komba garçon pour garçon appelle youtubeur pardon ane loko ko sala ngate parce que qui dit youtubeur il est pas choquant avec la vérité donc awa tu me choques je te choque choquons-nous voilà moi pour nasser loko pour non l'accès est-ce que non tanda mutakala papa Serge pasteur patron Serge Mwembo pasteur patron viens ici
Moi nataki wana kolala. Na réfléchir na bendi ba image ya kala. OK. Na kangi mispeya. Serge Wembo, Wembo soki Serge patron. Tango vandaka na ngiringiri na veni ya Ngambi. Na ndako ba tol. Anga, demo ebimi ngbango ewe kuno zo toka. Obenga nga dodo za yana nga metango yo boko tengami. Oyeto saka na poto ya to sakana. OK. Oyeto sakana toko sakana. Bonga na ibela makambo te tango yo ye omoni kokoki ya supporter. Ayo défendre belle vie ba place baliaka. Na tuni yo motuna tango zo bana ndako manzanza. Na ngiringiri na pesa kana zola quand na pesa au sens. OK. Et ça maman lifté. Tangu po ozwaki ba maladi na ba mbasu. Bongo utaki wapi? Maman Olive. Ingrat. Ya Serge. Avant ya la tête sur chemise taille. Oh putain ma belle. Avant de nini? Chemise taille. À la table. Ya what? Tonton Scott. Na lobby ya Serge. Patron. La télévision chemise taille. Tobodi. Ala tarango. A m'appelle roi piron de mettre bon plat. Ya wapi? Yenda zawana komona pasteur patron. Apesa ka madame Musala. Te asala. Pema. Asala ka bien. Pema. Tala. Yana nga oko yana ko funa apa ma bisoko mama oganya nenga. Success na mi. Na yebi ete maman via ma bourreau ma yaya chérie je t'aime ye bakata vimbo je t'aime ya gabi bolembo je t'aime boui boui je t'aime et bah c'est bébé mais maman top na yebi ete kabri do kasi nango kabri nanga o va sanga makasi pas patron na yebi ye vie na biso azali bumunene lo bakaboy do na ko beta yo. Bolokoko officiel, mbout na bande retour besoin d'abisso, mbout na batutu besoin branché en direct les chaînes d'abisso. En tout cas, merci na bagolois, merci na gladiateur, merci na babakouk. Bino bo soutenir nga botika kate Dorcas Bolokoko la présentation. Moto bolingara mingi, surtout na babakouk, na fini bino encore merci. Merci na ba partenaire nanga na moni bongo les bombuta. Nous finissons Europe, sans coucou le nécessaire, coucou. José Maké Sévi qui te remercie à toi. Un grand merci à Champion Wadol, 1 million de fois de prix La Rochelle, Maman Zozona Inde. Hervé Mbika, il a ma basse à papa dans Souraya. Je te dis encore une fois de plus, merci. Merci à Baba Kouk Nyon, sur le monde entier. Merci à maman Afi Mayemba, maman Yvette Pemba, maman Elimbizi, maman Emekyung, en tout cas, merci à vous. Le lot encore, tu as les nouvelles, l'ère de vérité a sonné. C'est maintenant l'ère de la vérité. Dans la vérité, vérité, le côté est un escalier, mais vérité, le côté est sincère, vérité est un escalier. Le lot vérité, comme il dit sur la matoi, qui est la mauvaise personne à théâtre, qui détruit notre cinéma congolais, en tout cas. Tu as déjà monté à détruire, livre les bites, lobby. C'est belle vie quand dit au hasard détruire le théâtre na biso a BBC ba comédien hasard tu habite manipulatrice mouté mama bé tu habite surtout juger nani je suis avec tendresse dipinga mais merci na ba tout vous consommer peine perdue auto zabongo déjà na souka totali yango merci à Sila Bissali l'impératrice écriture kitoko peine perdue tala ba retombé ya peine perdue on dirait bino bomona tinabi o eza ba retomba peine perdue Roméo Mouchani so oza d'accord fungoli caméra topesa tata moi c'est ba kuka dibinga bonjour et bienvenue bonjour Dorcas Bolokoko baba kutu ba mbote sika zo tombola liboko likolo c'est tendresse dibinga la sirona mwana muli ba lokato pete mbisa aquarium tala kasko simba to bonga nga bodundango ou alors nous moto balobi ah bokoleka te si la bisel pomba scène déjà film na biso peine perdue sili eliko nango mutu na mutu oteyama kanga oyo moni eza malamu ya kokanga poto ngotela ka film na biso kotela ngona sentiment te il faut oteyama parce que ba film to ezaka vraiment éducatif ou alors nous en tout cas lelo soko ko yinanga ponaza kunate pas me dire chez toi d'accord
ababi maman zozona haine Nathalie quand j'ingaya mami qui na ko mobali famille binga toujours ababi moi nanga joga match toujours mais la simba ngone nao donc as le koko bien ezali bitune ezali bien ezali boni santé santé nanga kitoko na elengi pepele kando mona nga bonaza nanga kaka boy kaka boy en tout cas voilà merci beaucoup Tambwe Dibinga hein le est très belle hein merci très belle vraiment c'est tokole kango bongo te tokole kango bongo te pepe kota na sama kolea ok kasi sukute badesi mutu ko sekisa ba mito ba mo finga ngo no seka mi boyo sentenga c'est un problème oki to ba finga te bobi no seka mi boyo sentenga bon moi s'il faut enthousiaste pour donc des ans il faut aussi kaka cause à générer ou générer c'est comme ça pour dans le quoi sur la bimba Tambwe Dibinga la sirène to betanant du solo et asila bisalu l'impératrice oh le autre to bengaye to botoro et sabatu ba nzamba sila en tout cas faut reba koluka nzambe le autre moni nzamba zo justifier moi na moi si on a sila bisalu mais makamba ngo yara après filmer toujours fait le remords et salama et ça radira ni si la yeba déjà azara déjà préparé ou aye barata sala rani ka poma mberoya moni Nicolo Zali koya faut to benga sila comme prophétesse OK si la zalaka prophétesse pour marambo sala maka après ba film et qui ndara de père dans la titre ba film bobanga sila nzamba sila akufa matoi te ya bino nzambe no bal akufa matoi OK kimia sila biyano nango yango bitumba no so boko bulisa sila ekozala nul sans effet za na moko te siba et puis naza ndo mwenga naza boy boko bano finga nga lelo ti lobby ma finga na bino eloko moko te ko sala nga pezo ko mate et puis bolo baka ngongo ase il faut ganga lisusu donc boko leng sanga na eloko te po eloko moko te longo na nzoto nanga au contraire tant nga na betaka na calcula ngo bien de pour ma pala pour lelo penza na ko ba pe pasteur patron to koma wana il faut na vente na ça la dage et à se respecter des fois ça mais to koma wana d'accord merci donc bal perdu et na makambu nango comment on est revali du bandara non na yo pour le bique maman o ba ebi sarang e pe gabi na lista ki na kati Bellevue au kata ko monanga oui et to o mona ya na lisu faire lo baké maman vous avez appelé ça bisu ba comédien confiance mais na bondumba bo salité na bisu ba comédien to ke rolinga sika ya maman après ce qui c'est ça le baki bo c'est le bela mukolo ya ana akomane Jésus alors bible bokoza na papa oyaka pa na biso tozalaka bien na yo ale lobi to ko mana pas to sepelano to radier yo to ko benga na yo to ko lapider yo yango nde mango za lapider ye a lapider mela et puis bazo bébé bazo ba que non maman Olive après ça tout bon oh mais maman Olive sur après ça sur caméra mais de Olive asa mbala batute respect quand même faut ça là yo ça na bizelo kolinga mbala batu na vino ko tikala ko bala te so ko du chance ya ko linga mobali ibe ba olinga OK mais le lieu tout le monde va biloko wana ke maman ke belle vie avec mutando ko longa batu na liste parce que ya na pas lobby ya là qui belle vie là qui sur place ye comme les trois ali to ko ba longo li ka bo ba te comme na tout le bani ne ba devait faire raison ba tu ba pesinga raison au moni totik eloko bomara mwana mai wana bela ezaki hypocrisie OK et puis complexe sonda saka biloko wana ba biso to yebali na depuis donc tant ça blonga na mona ke yuma OK vrai yuma vrai tintin problème so kwa ko sala kango te d'accord pour te donner décortiquer à kolela neti ye fa banganga surtout na comme na rage ne makasi dès qu'on continue batu ba manquer maman Olive Lembe respect c'est pas normal OK et puis azara ingrate neti ngana ko kama ngoto pona ko kama ngoto pour abandi on a mo lifté abanda on a na vie ya chérie na pesi moto siko zali ya vie ya tangisi abokolier a pesi essence lelo
Nandimi te apesa ta vie en mbote. Jamais. A osa vie. Baba ta maya apesa ta maya 500. Ennemi j'irai na ye. Mais c'est pas normal. On est comme qui envoûtement. Pour moi toi seul est-ce qu'à cause à bon. Jamais. C'est bien. Et puis hier na bizaleli nga na yebi alongsa ba te bele ba vidéo. Alongolisa bango ba pesa ngo lokote. Prévane soka ko wangana. Bela yo. Ozoyeba vidéo moko ngolo olongsa fifet na oba bataka batunao ba théâtre moko bo fifet na malika opesa bango $200 ba longola ba tiaka ngo na président pour bazongisi wana kizengi no nganyanga la kato to kotanga comment les vidéos longolise alongisa to vidéo wala likutu yemo ya miso zo bango abinga ba longisa ba vidéo tout roni na zonga boye chaîne ve ngam to longisa vidéo azati kizengi penza tanga mai na se zoba penza alongolisa ka ba vidéo comment ba o ba se prononcer bazali ba communicatrice ba communicateur ya yelela ba vandi liboso ba manquer maman respect oh yé moko abike mutu bazo simbana aza ba koko matana ba bi maman Olivier mo si respecter te maman Olivier za femme de valeur te yo ki amonte wana ba 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 za insensé ba femme insensé pour mettre niveau le logo wana mo il va za moi sa buzz. Comment maman Olivier nga buzz a changer le langage pourquoi faka continuer ko ko finga maman a continuer de ko finga au moins ne pas yaza la pini ngeza ko kangisa te eza mamvele bako selo pe boye bako selo pe boye bako selo pe boye na oyeba te na professeur sosa wiki ba sali yo et puis la roloba pourquoi eloko nini oyo zo pousser bela kanisa dati eloko ngo za nini to yeba yebisa biso te loba na TV tele bana litoyi hein yango wana dati aboyi na ye aboyi na ye alingi na ye te akoka ngo te asala yango te amwa moke akoka ngo te mwa batamisa na biloko baya nani oyo akoka ngo te akoka ngo te kandisa ye kasi epuis dati alobi soki otindika ndo otinda wana ntongo akoya turo bavose kobima dati kobimisa te bafote kobima epuis dati aya alobi mbala moko tala omonake eza bitumba oyo mwa moke abeti mokolo esilaka te esilaka te soni to dati abeti ye toro taka dati pétrole ayesu alimete asali na pesi dati na ngai eza bitumba oyo mwa moke babunda mokolo mwa moke abeti mokolo soni atikaka bitumba te bofinga dati elongi mabe oyo motu lokola ngombe aza kitoko eza problème te essentiel aza mwasi aza ne mwasi ama ya mungwa te différence yango wana ya ye na bato misusu etokena na temps normal ntango dati alobi dati elle n'a pas insulté mais tala bango omoto bato ya nzala eza solo tala makambo te ape makambo te solo obi ndako ezaka ape na enseignement te na nsima veni ya la zamba ndako wana biso koti nga na kota ti na chambre wana désordre oh nakoya risque tournage totournaka na changer lamba o chambre nini oyo dodonga akotikana sokota chambre nango osepela mbetu mpenza bona ya mbetu mpenza royal oyo bato babetela ntango babetela yango ntango te soki te bokokende kasi siko nga avandi awo okendaka na ngai ozwi image omona bato baganga etata ozolanda désordre kaleso matetelemi kuna omona abe kaleso ne eza couleur mama e rouge jeune jeune kaleso couleur rouge te mobali eza bagwa mobali te oboyo mpwani te eza bagwa mobali ne omoni nzambe nde asala biso basi eno biso basi tomaolinga mibali epuis nazoyi biso bela soki ozotika bambwano te na obete beso papa désiré awa papa désiré ya pointe noire abala kuna akima libala kokisa basejour ya bala te ya koiba magia
après maman major maman on a sur la 2015-16 agenda libala bala na fimiel bazo va le royaume na commune en Vuvu na maison communale en Vuvu me côté pesa en Vuvu na hôtel le royaume o ba chiko luango yakoloba au côté libala te pas vie nani oyo o aka obalo vie na biso na vie désiré ya muyobi o yebi yango bien kabona loba mo c'est témo ba na boko tu témo ba yebi OK mama vie désiré loba alela ka pona mbongo na ye ko tu na ka to zo sola na bien na bino ba vie désiré bien azala kaka do azala kaka do na tu na ko keso na la muto ke no il faut tina mbongo ba ko la fantanta tina mbongo zo mo ta libala zongisa po okima ka libala puis ye bizali na ye akiye ka ba homme marié to mbala mwingi oh toi c'est bateau za mu c'est un bel tu mwingi ba défendre ke ba combien ye te wana nga lobi te ne o ya linga po nga moko na betele kopi ye mo asenga po sola na garçon la sanga pe oyo nga bi et sola niko azara wa binga bi oyibi kazana Maroc ala Maroc ça numéro ne nga jino na pesi abisanga $100 donc après ba mo ba benga pe amisana zata na saketa sa ba mingi saketa ko sola sur le garçon en France mon le beau ayebi pour ceux qui aiment qui lobby no yana ko garçon pour garçon appelle youtubeur pardon ane loko ko sala ngate parce que qui dit youtubeur il est pas choquant avec la vérité donc awa tu me choques je te choque choquons nous voilà mais tata ko ka date le bien biso en 2021 2022 tu es dit que si na belle vie bazala qui a bon terme mais date le bien à l'époque wana il est sûr que nous rejouons parce qu'il a belle vie devant d'essayer c'est très dangereux ko jouer raté puis dans ma tanga papa si tout le monde si la zone là il est na makolo c'est très dangereux après pour bomber tout si là tu quand il mouma oyo zakana lidesu india kani yako liaka lidesu très bien as is donc encore pour nga mwana nga si la maman ce qu'on sait que rare on va sentir ba tekende ba yaka OK hypocrisie za mabelu ko za la claire et net boy comme boy mutano boy ko ngate ko boy mutano seka o lera ne o minyokola wa vraiment yuma wa tente mukinza OK mais ça m'a bêté ça danger te pour na si là parce que hier avec bien assis mais tel le kando ça si là bon on a bateau batikali parce que ba biye pe mutapiki ça va te belé ba jouer na FB na ye na bato ande ba oyeba so be olintara no kende est bango to ba rêve na bango est ça rêve na route ba on y autre ebi nde baza ba fanatique tout le monde est à bateau mais batika semblant botika semblant poliko nango ba voice me bima tout ça d'acha bo ra matière to ke nango to ka ba vote nani ba no pexia qui n'est pas si là et aussi la bombe mais tu avais suivi l'émission de Papa Serge Tendresse oh là là voilà vous comprenez non ça là oh on s'en faut comprendre hein tu évolues tu qu'est ndo ba bolingo ba ba ku ba be nini vous comprendre tu qu'est continue Dieu mon émission va passer moi na Papa Serge wana moi pour na sele loko pour na l'accès est-ce que non tanda mutakala Papa Serge vous passer patron Serge Mwembo très Mwembo pasteur patron viens ici moi na tagi wana kolala na réfléchir na bendi ba image akala OK na kanini super Serge Mwembo c'est Mwembo ce qui Serge patron tango vanda kana ngiringiri na veni ya Ngambi na ndako batol anga nde mo ebi mingbango ewe kuno zo toka obenga nga dodo za yana nga metango yo moko tengami oyeto saka na poto ya to sakana OK oyeto sakana toko sakana ponga na ibela makambo te tango yo moni kokoki ya supporter ayo défendre belle vie ba place baliaka na tuni yo motuna tango zo bana ndako manzanza na ngiringiri na pesa kana zola quand on a pesa au sens OK eza maman lifté tangu po ozwaki ba maladi na ba mbasu bongo utaki wapi maman Olive ingrat te ute ba belle vie azongo la patronne
azongo wapi la patronne na akozongo wapi ye ko azaki mwana musala azaki boy domestique na nga fito bengene boy hoi ha ha azaki boy ok mokonzi maman lui a bépé ordre maman kao à vous autres maman à vous autres akufa enfant chéri maman enfant chéri tes mère neto yoka pour la grande pas mère na zona sans son katana mère mais to yoka ba ndoko ba kenda azoka ba tout ndenge moko ya na pas le baki on akabola katoni soko 50 50 na ko ndima ngoli tout temps na mo datia lo biango ya no lo c'est que ça donc attends maman to pas le baki on tu te donnes papa Serge. Papa Serge. Yako zong c'est un bon na biso zong ando ka batol. Alors maman livre bon na e. Yako zong na oliango. Yako zong sambongo ba pesa ya garantie yaka. Oza vie na ngamena mono tengani. Te maman il va peut-être la garantie mais Belleville donc ma foutu ndaku. Na obi va privilégier Belleville à protéger. Na lobi mbongo garantie na biso mta pesa ye maman livre. Donc abela ki mbasu maman livre. Yako zong sa mbongo wana. OK. Vie, nazoka mutema pasi ndenge na manquer au respect. Manquer kaka. Mais ndeto le bagana ça na posa ko ba betinge. Naza pousser kaka na loba mutinga ka. Ah, yo pele loko mo loba. Bola mo Belleville ke bena vina. Bon. Ya Serge. Avant ya la tête sur chemise taille. Oh putain, ma bille, avant de dire, chemise à la table. Ya what? Tonton Scott. Na lobby à Serge. Patron. La télévision chemise taille. To body. À la tango. A m'appelle roi Piron de mettre bon plat. Ya what? Yenda zawana komona pasteur patron. Apesa ka madame Musala. Te asala. Pema. Asala ka bien. Pema. Tala. Yananga, oko yano ko funa pa ma bisoko, mama oganya nenga. Soso sina. Dato di. Ah, funa nenga na ebi nanga pa biso. Mettons ya na zone turbulence, zone buzoba. O ngana vanda sana na pakola na buzoba. Donc ya yefu na pakola ngo. Nyoto ka bo le fois côté li Belleville. Non, Belleville na zakelo loko te pona ngai. Te pona ba velo. Ah, les famille batu ya. Ah, laisse bango baza bas esclave na ye. Ba papa mbondi ba na age nyoko na mukala konde. Et puis a ngo toucher ana comme ça. Yo, wana mbongo ngisa yana. Bobo sta bosa na pouvoir que ça me pas maintenant va funa biso. Biso to na vidéo. Biso ndo to za to ba la vérité. Est-ce que na ba film? Jamais. Comme na bika na papa nani Serge ata chemise on nga tes plat et puis azala avimba te. Et voilà. Faut ça le bon plat. Donc le quoi la boza bien placé c'est les bombaté. Voilà. Pour na kati wana mafuta ba nie donc kitoko te malunga ezate. Ina gingombo vinani. Donc des wana azui ba tout fini za ba tout fini tant matina motu à se perdre un peu zolo ba nini et puis pa ça to lingi na biso te to boy po oye langa do na bonanga papa Serge yaka oko yebisa biso vérité ya mbongo ba garantie zongi sana Maman Oliva pesa bien mais ndaku mutafutaka osama bo manquer respect na fingi non o boya na ngaba na fingi oh maman sika lo baka si la kuti mo finga ba tuti mais bino ba tu finga ba maman sika legela air maman sika legela ni air maman sika legela air wana mena sika legela ni air wana mena biso bino ba wana legela air deni wana mena sika legela ni air wana mena sika legela maman mo sika je t'aime mbote no siko zali wana mena sika legela ni air ya talo makamu encore boire quoi puis trop merveille ya batumbo le licho wana ya provocation makasi songa kumbena ngai fula na yo to boyo funi ngaza te songa awasa ba deli mwana osakana utika mwana sakana mais moi top envie débloquer maman top aba débloquer si la pas débloquer
D'attendre Dibinga. Maman t'as pas débloqué si oui. Et le koto de la qui est. Hey, si la bisalwe, nakata kinde. Bakomela gene ya moto, ya moto. Bakomela gene ya moto. Si la bisalwe, nakata kine. Bakomela gene ya moto. Bakomela gene ya moto. Moto, ya moto. Gene ya moto. Bakomela gene ya moto. Awa bakoleka ke sila ou rien. Maman te boya baby. Naibi muto tanga kombona te ko mama. Yo mato. Likambu nini ngo naibi muto tanga na kombo te. Mama to ko tanga su kombola na yebi muto loba wana te. Na ye bandam ke le botama na na côté. Na yebi paye te. Mama wada. Ba tutu ba référence to zo pesa ngata mutu moko tenga na yebi. Avant na lemba. Na yebi ata mutu te. Oh ansi bizo na tombola ka bi oh ka fa nani ya mama top. Na yebi ta ansi bizo na yebi na mutu ko bo tanga na. Na yebi ete. Non, pas de référence pour aussi rappeler. Na yebi ete maman. À autant que 55 ans. Na yebi ete. Avant mine moi na yebi ete. Maman via ma bourreau ma yaya chérie, je t'aime. Ye bakata vimbo je t'aime. Ya gabi bolembo je t'aime. Boui boui je t'aime. Et ben c'est bébé. Oui, maman top. Na yebi ete kabri do kasi nango. Kabri nanga. O mo sanga mama kasi. Pas patron. Na yebi ye na biso azali bumunene lo bakaboy do na ko beta yo alani do di apa ngam ngam bumuna do di on a piqué crise. Attends, comprends, il faut défendre si pas défendre belle vie parce que il y a ça muta maboke il faut y ndazana il faut se défendre ndé ami c'est la promotion et puis na âge na wana bon zo baboyeko est-ce que Dadi Dikamba avec envie ba tout va finir dati banga eh ya Dadi na bomo ti akufa batika nga jeune na mwana été et puis azala mamobela bisa mwana na dati wana babange et puis na yoki bino to yebi ba idene mabon na bo enlever dati bo meka ko enlever dati bo meko betsa dati boko lapa boko mona ba mama président chapitre na ya bama problème to comme biso na suka il faut ba retenir le moro au bien bon mon que ça bien pour na sila vraiment ba retenir que si la zana nzambe ya solo sila sa sila église ba vraie face ya batou et puis si on se peut impédir église ba vérité ya batou donc faut que le barrière je suis fier d'être Abakouk je suis fier de soutenir sila parce que sila ça va attacher de prester azape na ba communicateur te ba communicatrice te biso moko ndeto soutenir biso moko to mitia ya pour ça biso to tomber bon te na bato bozo faire un mot na kilelo ye yana ye juste d'abord le biso mo justice en Zambie Zambie talé bino ye yana ben lui répond toi ye yana ndinga mabete ça le bien en tout cas to combien biso na suka pesa mbote na yo to clôturer mbote belé pas bela encore yo gagné on lia mbone bela mbote bela bela ya ba eso ba mona bolamu to kina ba esa ki yo mona bolamu te po bela c'est le belé asenga nini après to même ndako vandi 3 mois ngai dibinga ndako sabango ngai 3 mois faut prendre 3 mois la ko poussenga tena l'histoire Maroc donc daza wana nanu apesa mo avait désiré ya ko zonga mo ba avait désiré alobaka butu moyi avant kata mutema muyobe basesa ke ba jeter etalio ana point non siko nage futela ngane lokoti bayuma en tout cas voilà Dibinga to komi na biso na suka merci na yo bambote zate mbote na ba tutu balandi ngai e bingi mingi nazala besoin o alingi a soutenir nga abengi nga
asenga Dorcas numéro nanga bato kobwaka penza lelo baza. Voilà, merci beaucoup Tendresse Dibinga, merci Naba Tutu Bola Dibiso, merci Naba Gaulois, Gladiator Babakouk. En tout cas, tout liker vidéo, tout partager, tout commenter toute la vidéo massivement parce que ma embêta na lingi bino ya trop, na bino to kutani à la prochaine. Bye bye.